obengisi mutu na Kinshasa aye bilomo boyebi mbongo nini la patient boyebi visé za combien boyebi billet za combien osali effort ya makasi kaka ezali ka yeli ngai moko. Moi je préfère dire des choses qui sont vraies. Obengisi mutu aye mutu ngotanga aye na sungiye na pesi place ko vanda. Moi c'est même pas ça vanda ngai moko na keko nutika ye na ba démarche. Bino boyini les relations taille lelo ba démarche kota wa bima wa zonga wa kata wa sala dieza wa na sali nya surtout kolia komela ngai nyonso ngai le même mutu wana kaka akomi singai nini na ye bato ba se prendre ngate o ba linga ngate parce que na poto il faut peut-être mutu nyonso linga yo bino bo bien salaka il faut peut-être mutu nyonso linga yo pesa o motema ezalaka te mais kaka le même mutu wana ka bato ba se prendre na ote ka bato ba linga kayote kaka bango oyo wana ye akeko kuta na bango c'est na bango ke camarade. L'homme prudent voit le mal de loin. Na ile lopo na finga mutu te na ine na pesa de mayele mutu asa na projet na ko bengisa ndeko na ye na boyité mais bakani zo koma partout na si besoin na ngana si 1001 personnes au besoin nanga je crois que na 4 ou 5 personnes bazana ka na ngai est-ce que to konyi ko sunga kaka bato est-ce que tout ça la kaka malamu est-ce que to la kaka bible ndenge lobi bible lobi nini ndapesi litama oyo pesa oyo ndito besoin na mandifu de la bosoni na zo kata ngoto parce que nazana kanda o sala nini to sa kota kia o komi nemi akoko boma peyo bato balinga kaote balinga sala mabe boso ngi ba sala biza mabe penza ya komi le bango ba camarade vraiment ndi na zo ki mbongo na bi est-ce que so na kota ki son finko so na kota ki so confinoga ya yiri bango to so complètement aussi combien tant que la ndako o tali boy ako biso na passion alimentaire o tsongisi boy o kati boy droit on a toujours mibali o kati boy moi chemise bien moi parfum bien o tira na combien nande go so sala ka moi nde to benga ki konzo o benga sa moto mutaya o ko masko ni nemi na ye. L'homme prudent voit le mal de loin. Yangana bande ko nga décision nga na zui o peut-être ko so moto mususu soki mutu auti Kinshasa ye kutu bozo bengisa bango eva kutu ko bengisa te mara mtindele mongo tamso aye awa na poto ye kam to boma yo ye so zo na o grand frère so na ye na tika na bana na kipe madame na sala boye zomsa boye wona nyo so na makele la avec le gaga pa koma tana komi na kuti na cour de grand il faudra que ça na nani na da kuti na cour de grand donc le ba de marche boy donc zo na voiture na ke kotika ye na sali boy donc zo va no kora asa yo ko zo lia zo mela ba ji so zo la ji na frigo be piu ekiti o so mba kana be piu azo si samunye so to kende ba vin zo se le ko di kamsusu koloba non nous sommes koloba te ko pe se conseil te bande konanga na ji décision boy na bato bozo kangana ngapo nanga bato ndengwa oyo ya mutema bilongo peut-être ba famille so bazana ngo no bakawana ozalina bato bozala ki bien na Kinshasa bokoni bien na bande kona yo bino tu boye na poto bokon bili boka na sute bara mamu tata mo bakabwana okuna nini bakabwana guerre ya esprit. L'homme prudent voit le mal de loin. Maintenant, si on a un poteau, Tindika qui est 115. On va se rendre qu'on a eu boye, yeka mtoluka, ata la maman. Maman la tindérédine. Abata meli maman côté nous boya kali maman na coin. On te aussi de comme moi si. Rivalité comme na yolanda ko yondo ko moi si na ndiko na moi si wana. Bo comme na rivalité, bo so la nini bo ti ta bengi sio. Guerre na palais. Elle a xani. OK, ba ko ni so du ko tan ko na ok to comme ndiko na moi si. O ko na boya ye ko na sala boy. Na leki ye na boy. O so so bi ko so de faire l'Europe o se gridi. Rivaliser na ndiko na moi si. Mutapoto kalasaka mutapoto. Mutapoto ye poto lelo te lobite ayebi ndenge te vivre na poto. Ye poto sika ko katana. L'homme prudent voit le mal de loin. Qui va faire une yo yesko ça non bon la cinquième de la moitié na ki boyi na été na où ça la beauté. Mais pourquoi tu n'avais pas dit avant? Quand tu souffrais là-bas, quand il manquait 10 €, a posteriori, c'est des conneries que tu fais. Oui, suite na yoté. Oui, suite na yoté. Là, tu es là, oui. Mais tu es suite de tu stream na biso. Il y a même des ça la calcul pour que ben sa motaya. L'homme prudent voit le mal de loin.
ça veut dire en cours, à commune d'Apoto, il faut le contrôler. Il ne peut pas rester chez toi 6 mois. Quand il vient, 1 mois, il commence à faire des démarches. Si tu as ta voiture, il faut laisser ta voiture là où il est. Là où la voiture se trouve. Une voiture, comme c'est une voiture, la voiture. Au petit en gros, il y a ça la démarche dans le métro. S'il a envie de s'enjailler, laisse-le ou laisse-la s'enjailler. Et puis voilà. Alors qu'on perturbe le couple, pour perturber, attirer au souci. C'est elle qui m'a trahi. C'est l'enfant de ma mère. Hein? T'as compris le coup? Bien, j'ai pas de côté. Oui, quand je me comprendre, c'est énorme, quoi. Ils ont capté. Si vous captez, je sais pas si. Ça vous captez? On va dire non. T'as capté ou pas? T'as capté ou pas? L'homme prudent voit le mal de loin. Si, de participer aussi. Il y a un tout 115, vous avez à quoi la chambre? Oui. Oui, et ça va, il y a eu dans ces cas-là. En tout cas, des choses qu'on a vu en Ghana, on a pris le monde dans ça là, et puis je dis pas aux gens de suivre ce que on a lobby. Bah, mais na kota là, quoi, parce que quand on a sur le bizarre et quand on a monté, les bateaux autres, on a baby qui va calmer, belé. Mais vous devez faire écoute, baza, sur combien, on se 10 ça, bah, kamo nana, on fait ce moninga au Kennedy, on fait ce moninga au Kennedy. Moi, on a moninga tel à moi, on a monté, baza, famille, moko. So, y'en a besoin de la quand même, on a besoin de kata. Tu es combien d'années, moutangi, tu es combien d'années? Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Moi je suis pas. Nazalaka moninga na yote, ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga papi gen tolobe la vie en gros Jenny papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen c'est impérateur de Jaffa Koufou de Finchman papi gen tolobe la vie c'est naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te papi gen tolobe la vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami Papi gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwen par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gen tolobe la vie ne. nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington grand pays papi gen tolobe la vie papi gen tolobe la vie nazalaka moninga na yo te papi gen moi c'est pas ton ami hein voilà moninga no te bi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te papi gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gen tolobe la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobe la vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willis Yonga. WS Production Willis Yonga. Oui, que na los magasin zaka moko et Mama Eunice Banze. Ça rend munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, eza tellement munene. Eza tellement na ba service ebele. Ah boye na telemia. Ah otana exotique. Pona maramba kolia na los chez Mama Eunice Banze kolia pepele. Oh malangwa.
Oh bambisi ya kokauka pondu kolobati mama asalaka bantaba bamporte tout ezali awa biloko tout bokoluka awa na loste chez mama Uniche Banze vous avez resepela po découvrir ensemble na nga wana bezozwa 20 sacs à l'eau sous 50 sacs au wana manifestation fête baptême retrait de day awa te kaka sac à l'eau un sac de riz en gros on ozwa sac à l'eau sac à semoule pour rejoindre on a un prix encore très abordable maman Uniche Banze la différence c'est la qualité full service la fleur du jour et silita au sommet bijou na yo aux en assurance au garantie à 2 ans au kolemba yo moko 2 ans aussi là la bijou tout bolinga et ça vraiment fantaisie et ça garantie à longue durée facilité oh sac à mesdames yango tala ba sac plaisir marque qualité moni marco ma une chassel sont plus de 1500 pièces pour au sombango na prix de gros au sombi belé ba prix ndezo sekisanga ato na cosmétique ba mama o kanga suke umela o mo biloko e komaka tale belé ki toko na mutu ba couleur ebelé ba sanita o ka moko o bakangi mutu mobimba mutu ko soto fo 4 fo 5 te chez mama Uniche Banze ana lost ka moko o e kota mutu mobimba ba mesh pesa cosmétique ebelé munene bilo o mo ba couleur za ebelé yo mutolinga ba chaussures kano ba papa wana na lost wana chaussures mo ya moi jar chez mama Uniche Banze ba chaussures kano provenance d'Italie le colonne base on senti croco moi ça solo fo bois ka super wax original ya piratité super wax à solo les autres caso te kango na linga mafia te eza en direct de Hollande ba Hollande nde ba fournisseur na ye azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbatato ya mayuya a otanda boete linga tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit na ngo tona masola banque to lié to meli to sali ba course to lati bien to bongisi suki awa banque nickel po ya fungula ba compte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent Nio c'est ça la awa na lost chez mama Uniche Banze au fond la compte nickel na yo na quelques secondes au comme na compte bancaire pété azapé na ba agence belé ya transfert d'argent pour retirer pour envoyer et puis à frais moko moutier fleur du jour mama Uniche Banze bominga alobi made soit vert au bosomba kasuki na combien wana bikolo bazotela bino ba kopu tala mbimba yango ti mama Uniche Banze tikona zomba Venez vite découvrir chez Mama Uniche Banze full service. Voici l'adresse. Guest, Sestrade, 90A 9300 à Los. Chez Uniche Banze, la fleur du jour. Uniche Banze, la femme intelligente. Boya et Bélé. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Chers amis, bienvenue chez vous. Je crois que les amis, na monanité, naza derrière la caméra, naza na JC Lusata des Aïrois, Tobayebi, on a vu lelo, malheureusement, ngai na monanité, donc à vous on a JC Lusata Yemoko, Washington, je crois que c'est payé au JC Lusata, toujours bien habillé, voilà. Toujours mon bof. Voilà, donc Nami JC Lusata, boyoka sujet très important. Azana Makambu, soit l'équipe boyo Azana Makambu. JC Lusata, bonjour. Bonjour Nabinoto, bonjour Naniko, grand mécano. Voilà, bonjour
car nde tobaka wana lopatanga ebi tozongi epai ya Congo ezaka bongo Nico grand mécanicien na Congo mobile aza te ye aleki. Voilà, s'il faut que je commence à dire le nom de tout le monde, on dormira ici alors. Bon, pas tout le monde pour Josepha na Yolo. Voilà, na ceux qui ont pour Yolo. Azan est pour toi. Ah, pour toi. Moi, Yolo tongo il y a 4h30 du matin. Ah, moi, Yolo. Donc, l'autre na sujet moi vraiment triste moqué, c'est pour cela je suis un peu ému dans la situation politique au Zoa. Ça fait très mal. Et quand je dis très mal, c'est très mal vraiment. Et puis, avant encore baro, dans le solo, si tu me permets, avec le banda, mais on va dans le bateau, balanda rabiso. Tu vas capable couper sa conseil, hein. Tu vas être pour tout location d'ennemi. Surtout moi, je répète à chaque fois que nana quand tu prends le cas vu, hein, que à totali, n'ata 3 ou 4 personnes va comprendre, hein. Au camp Malobi, il y a moins les essentiels. Même dans la TikTok, j'ai pas besoin de beaucoup de monde. On a imposé à on a posé en gros. Surtout là-bas, je parle que pour les Congolais, je suis Congolais de Kinshasa. Et j'interviens dans ce qui m'a bien été. Je suis nationaliste. Voilà. Le Rampoya, wa, na bateau dans un moteur malade, on va bien que ça va, n'a ça. Moto déjà soit dans l'eau, n'a ça. À foutre l'avion. Non seulement ça, à geler au visa. Bilimo boyebi kamba visa ndenge zalaka. Visa za yombe. Mutazeli au visa, okomi awa. Asali makamyo surtout. Asali le démarche au kende. Koluka mukana ndenge zalaka. Bilimo boyebi pour que je puisse pas répéter. Ou visa zalaka passi. Kaka les mêmes mutuana. Nake non na introduction et puis on kena détail. Kaka les mêmes mutuana kaka. Iyo kaka mutu yaki. Iyo kaka kuna na bangungi. Atiki yo. Alongolo na mungi yo kaka na délestage alongolo yo kota yo kaka na banzala parce na mboko nzala ezali na ngoto boite mais oyo kuna na za muto Congo pe na yepi hein oyo kuna za mwa yombe kwa na bitu bata na bitu kuna batanzala basala kaka non bo balongolo balanga te mais mutalongolo yo na situation za kinango parce que nous tous toyebi ke na Congo kuna batambongo ba biso to blagaka bandu bazanango mais dans la famille na biso biso mutebile to kolela tende to sali difficulté sali on peut pas se voiler le face mais la personne qui a pensé na yo abiki non yaka la personne pouvait faire autre chose mais a bengi si yoye la même personne là au comme si est menu na yo voilà en gros avant qu'il y ait des détails mais puis si moi résumé mouké on a compté na du sujet c'est quoi sujet si je allais bato bazobengisa baza koabuse te kobengisa moto papiki eza problème te mais eza eloko ya mabe moi je trouve que so moto aza na galère na mboka wana tika ye pourquoi nazoloba boye bato bazwi problème na kozala moto ya malamu na ntina entre parenthèse mes amis boye excuse ngai nake na likamo boye oyo ezali kaka na cadre kaka oyo nakimi na société kaka na cadre oyo ngai moko présent na ali awa azwi motu moko nayebi nasaleli ye assurance na kombo na nga voiture na ye papa nasali ngai voiture ekomotambo na kombo na nga motu yango toyokanaki te azosala baretard mbongo moto na kota nga le même motu wanaki kochange masolo na minute ozobenanga mbongo kaka pamba. J'étais obligé que l'assurance il faut pas se porter, catalyse, barrer, et ça n'est pas si quoi. Vous comprenez? Donc, c'est quoi, yo? Na sunga qui nous a tami na zonsenga. Et que quand on a dit, on va comme t'inquiète le basiko. Au bénéfice nous tourne qui ça aïe. Nous avons voulu bimbo mounis à la patience. Vous avez visé à combien? Vous avez payé à combien? Au sali effort, il y a ma casse. Moi, je préfère dire des choses qui sont vraies. Au Bengisi Motoye. Moutamotangaye, na sungiye, na pesi pas à kovanda. Moi, c'est même pas à kovanda. Ngai moko na keko boutique na ba démarche. Ils ont voulu les arrations de payer les lois. Ba démarche kota, wa bima, wa zonga, wa kata, wa sala dieza, wa na sali nya surtout. Kolia komela ngai, nyoso ngai. Le même moutou wana kaka.
akomisi ngai ennemi na ye bato basepelaka na nga te oyo balingaka nga te parce na poto elingi bateke moto nyonso alinga yo biloko ndenge ezalaka elingi bateke moto nyonso alinga yo apesa yo motema ezalaka te me kaka le meme moto wana kaka bato oyo basepelaka na yo te kaka bato oyo balingaka yo te kaka bango oyo wana ye ake kokutana bango se na bango ke camarade wana eza nini azoluka boma yo nyonso moto alingi yo te comme na point nini moto aza mposa omona présence na yo te yango tobini bakomi lomona poto awa azali na camarade te avandana ye moko alingi ase ressource ye moko parce que boye moto oyo obengisi olongoli ye na pasi na makambo nyonso to na makambo to encore na répéter encore que elingi bateki bato kuna baza na nzala bato apasi baza na kisasa j'ai pas dit ça elingi bateki biso bito alia toza danger toleki bango non bango bapasi bino boyebi bamama bapapa nde tobimaka wana tokendaka koluka tozongi avota mosusu ose retrouve moke il faut ta mosusu osangisa te mosusu mosala moko ozongi osalisi mosala moko banzoto kutu bopikila bokuza nzoto ya moto peze ozozala so te parce que oza kosala mpe omeka kosonga olingi famille mais vo sefeti biloko eko koya okomisi ndeko ennemi ya kofingaka ye partout ya kotambolaka bandako na bandako na bandako obandi kosombasomba bilamba bamona yo soki ndenge nini okomisi moto abenisaki yo ennemi nasali ye nini mpona koma ennemi na ye mabe nasalaki mpo nabenisaki ye na poto nakoshite mabe na suka nakopesa conseil o baconseil no ezala kaka non naye lelo mpo nafinga moto te naye nini napesa bato mayele moto aza na projet na ya kobengisa ndeko na ye naboyi te me bakani ozokoma partout nasi na besoin na nga nasi 1001 personnes oyo besoin na nga je crois que na 4 ou 5 personnes baza na ka na ngai est-ce que tokomi kosunga kaka bato est-ce que tozala kaka malamu est-ce que tolanda kaka bible ndenge elobi bible alobi nini ndapesi litama oyo pesa oyo ete bosoni na malifte na bosani nazokata ngo te parce que naza na kanda osala nini tosa kotaki awo okomi ennemi akokoboma mpe yo bato balingaka yo te balingi basala mabe bosoki basala mpenza mabe mpenza ye akomi bango bacamarade vraiment nde nazoki mbongo na bi ese so nakotaki sonfenko so nakotaki sokofinoga ya yiri bango tozwa complètement tozwi combien ntango otala ndako otali boye akomiso na opation alimentaire otongisi boye okati boye tokotonga toza toujours mibali okati boye moi chemise a bien moi parfum bien otikala na combien na ndenge ozosalaka mwa nde tobengaki ekonzo obengisa moto moto aya bokoma sikoyo binemi na ye peut-être ezali basi tanso ndeko mwasi abengisi ndeko na mwasi ekomi guerre mondeko ekomi guerre ngaka na ngai ezali ndeko na nga mpe asali nga makambo oyo ezosala mpenza mpasi mabe oyo nga mpenza nasali nayebi yango te bino te ozoloba wake ozosala moto bolamu moto azokozongiselo toujours mabe epi nde nazokola banzela ozotambola bo petit frère abengaki oyo pebi tozona petit frère awa donc nzela na nga ntongo ozotambola atikitiki batrace kosambwisanga koloba makambo na nga sikoyo tokoloba likambo oyo eza nini mpenza yango na bandeko na nga desizio oyo nga nazwi oyo peut-être kosunga bato mosusu soki moto aotikisa sa ye kutu ozobengisa bango eva kuta kobengisa te malamu tindele mbongo ntango so aye awa na poto ye kaka moto akoboma yo ye so nosali kuna o grand frère soki na ye nakotikana na bana nakokipe madame nakosala boye zongisa boye wana nyonso wana makelele ate kolekaka po akoma ntango akomi nakotie na cour de grand ivraka ezaka na nini nakotie na cour de grand nakokende badémarche boye nakozwali na voiture nake kotika ye nasali boye donc azovanda lokola asali eloko te azolia azomela bajus so ozingolaka jus na frigo boye piu ekiti osombi bakanaki boye piu azosilisa yango nyonso te ozokende bavin ezosila lokola likambo mosusu koloba nyonso wana koloba te kopesa conseil te bandeko na nga nazwi décision boye na bato oyo bozokangana nga mpo na nga bato ya ndenge wana oyo ya motema bibongo peut-être bafamille mosusu baza nango na baka wana ozalaki na bato bozalaki bien na kisasa bokoli bien na bandeko na yo bino tu boye na poto oyo bokoma bili boyoka na su te bana mama moto ata moko bakamwana okuna nini bakamwana guerre ya esprit nga nakosaki moto na cour de grand yango so moto ayawa biso moto aleka na ba 115 o mana so moto aye na poto awa tindika ake na 115 ofasi na ndako na yo boye ye kaka moto akoluka atala mama alati ndenge nini abatameli mama kote mo boye akali mama na coin oyo nde ozwi ndeko mwasi rivalité komi na yo na ndako yo ndeko mwasi na ndeko na mwasi wana bokomi na rivalité bozoyela nini bouti moto abengisi yo guerre na palais
il y a l'accent, ok, bah, connaît surtout qu'autant comme on a, ok, autant comme on a moi si, ok, on a boy, il y a qu'on a ça la boy, n'a le qui est, il y a boy, on sont sur le réseau de faire l'Europe, on se rivaliser dans des qu'on a moi si. Mutapoto, Karasaka, Mutapoto. Mutapoto, il y a poto, le lote, l'obité, a yébidé, tu vois, na poto. Il y a poto, c'est au katana. Il y a de comme moi si, oh, il y a un alaxani, n'a comme boy, il y a un katakamwan. Et pourtant, boyo kanaki, il faut faire la kamwan, na ye, à ce qu'il est moussara, bozo dame. Bon, qui va famille nanda, yo, est-ce qu'on s'en a, non, la cinquième de la moitié, n'a qui boy, il a été, n'a où ça la boité. Mais pourquoi tu l'avais pas dit avant? Quand tu souffrais là-bas, quand il manquait même 10 euros, a posteriori, c'est des conneries que tu fais. Oui, suite na yote. Oui, suite na yote. Là, tu es là, oui. Mais tu es suite, tu es l'esprit na biso. Il y a même des gens qui ont pour que ben sa motaya. Donc, on a la Bible sur le baquet, parce que l'État, on a son saboy. Non, elle m'a faut sur le Kamazali, il faut qu'on le bango. Dans ce cas, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas la seule personne. Oui, on a subi le bloco. Tout ça, peut-être tout ça, peut-être parce qu'il n'arrive pas à parler. N'a vu que Batouana, Otobazana, Nabakawana, Boubouaka, Bango Libanda, sauf que ça n'a Kawana Mabé, a so dérangé vie nayo, dérangé famille nayo, ou tant que ça y est bien, n'a mobile nayo, n'a bana nayo. Tant que Moutoana y est, oh, pour chambre, n'a bana bona boy. Sauf que Gona Yeko, Tine na 115. Sauf que Nanda Kunayo, à ça la une semaine, un mois. La seba démarche qui ne koluka. Binoto, yaka to lukaka, yaka to soufraka. Moni? Tant que vous avez une solution, tant que vous avez rivalité côté, non, si les aéroports passent, il est là seulement pour condamner, pour insulter les femmes, tout ça. Tout ça, c'est faux. Je suis là pour dire la vérité. Ce sont des vérités où, et que songa yo nangai. N'a pas dit que cela permis. Ça a à voir avec ce qu'on parle. Il y a Robéki Saraba Nabaki. Ça parle pas de Ngulu. Au Zimbono, il y a Likelimba. 7000 là, ou 10 000 là, au Losomelo qu'on a yo, au 600 qu'on a yo. Tout son moment belé na au Banda Kotonga. Parce que Congo, c'est un beau calabiso. Parce qu'avec 10 000, 15 000, tu peux faire quelque chose. Mais tout ça, au Tindimbongo, Bademacho, Bayibaki, na Moutouana, au Salabou, Moutaïe, comme la rivalité. Yon de moi si, bon, ça bien. Moi si azo qui ne beta ma solo na yo yandaku asambu isono mbal na yo asambu isi mina komi di banda akeya wa lobby azo kuna lobby et pourtant na ta voiture vous allez comme maye azo vivre na voiture nanda ko asomba ke loko te lelo yo mutu mabe est-ce mbala sima wo salango oh bah oh non les Arabes passer là-bas pour nous dire de ne pas aider nos familles. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que bah kai zali hein. Autant ce monde que ça n'a yangote aux forcer. On peut pas forcer la nature. C'est comme si moi c'est l'ingioté le lot. On vient forcer, il faut c'est là, n'a prouvé et aussi mbatter. On peut pas forcer l'amour. On peut pas forcer l'amour. On peut pas forcer quelqu'un à être avec toi. C'est comme la vie. On peut pas forcer l'amour. On parle pas de sexe ici. Sexe c'est le mais l'amour, on peut pas le forcer. Si la personne ne t'aime pas, tu es au tiki. Comment tu fais que ta famille, ta sœur, aïe pas nayo, ton de bali aïe, au bengisi, avec tout ce qui est concerné, le qu'on a besoin de négocier ça là-bas voyage. Nga pour na kushite, bandi robozo talangai, mobile to moi si, avant que ça là, toute chose, il faut qu'on réfléchisse. Sinon to qu'on est là. On s'habille nemi awa oyo kana kite na vie. Police a dit qu'on l'a dans banyongo. Banque kuna moyen te parce que ngeko sunga au prouver de kono ke no solo lamba wana encore zairwa comme la linka pantalon à bien et ko kitoko savata kitoko o so sala musala pour prouver de kono yo ola bani ko lata bani ko bima o bani ko sala ko somo bilo ko ayo ka sambo ke wa ngape na ko bonga non so yawa lata jean na yo peut-être ça na loyauté au futur la loyauté ko vendre pas mutu allez yo so bani ko laksa on laksa mutana ki o lata ka ko le kai bani ko na c'est normal. Est-ce que ça pense normal biloko? Mais véritable sali copie des alliés hein. Mais il s'est dans 4 ya copie ba faux 4 tala munene. Mais en France tout ça na ngote attention, il y a vrai, il y a frère zali, il y a faux yali. Bolingo le côté zali, il y a vrai zali. De ko na vous avez na attention on a eu de jalousie au bandakala. Tant aya wa ala kisi kindoke nayi. Ba famille tu ba ngindoke tondiao.
On va famille na sauter. Vous allez vous allez qui bien boya comme na binemi. On a relaxé hein. Et moi aussi ne connais on va ne connais. On relaxé hein. Na bien relaxé ya la sangani. Pas ça ya. On relaxé puis on a bien ça rambon quoi. J'ai une femme à la maison des enfants, j'ai nourri la famille hein. Moi si j'envoie l'argent au pays, qu'est-ce qui est là? Moi si je construis et comme une rivalité. Pourquoi? Bah bien qui vous avez quoi métro. Si vous so mutaye, amata na voiture na route. Métro. L'accès métro. Oh ningina boaka l'accès ba toki basala ba komba ba diezona oh na vanse ende konanga mona mama na yo kama na mona mto soro mabe siko to sani papike qu'est-ce qu'on va faire dans tout ce que je t'ai dit c'est le monique mon ami ça oui je crois que dans ces cas je suis la seule personne à mon avis il y a d'autres gens qui seront contents d'écouter tout ce que je dis parce que ce sont des réalités autres traversées et ils ont malamu décision. Nga moni ça malamu parce que so mutaye asali en cours à commis na poto il faut contrôler. Il peut pas rester chez toi 6 mois. Quand il vient 1 mois, il commence à faire des démarches. Si tu as ta voiture, faut laisser ta voiture là où il est. Là où la voiture se trouve. Au voiture na comme fait une voiture, la voiture. Au Tikiango, il y a ça la démarche les mots dans le métro. S'il a envie de s'enjailler, laisse-le ou laisse-la s'enjailler et puis voilà. Elle peut perturber le couple, perturber, attirer au souci. Moi, maman, c'est elle qui m'a trahi. C'est l'enfant de ma mère. Hein? T'as compris le coup? Oui, si vous comprenez, c'est énorme, quoi. Ils ont capté. Si vous captez, je sais pas si. Ça vous captez? On va dire non. T'as capté ou pas? T'as capté ou pas? Bon, on a contourné par le bag. Non, je crois que vous avez capté tout ce que je dis ici. Je n'ai pas parlé de mal de quelqu'un, tout ça. Influence à poto. Et la jalousie aussi. Influence à poto, la jalousie. Il y a une chemise, il y a 200 euros, tout 250 euros. Il y a une chemise wana. Peut-être que ça déjà bien. Peut-être que c'est ça. Et puis l'influence à bateau. Oh, tokobima, tozong saboy. Et ça là-bas dans mon bali, et ça moi dans moi aussi. Il y a quand on va sur chambre là, la chambre bana, à l'objet de sur la télévision. Bon, on a cotisé. C'est un bon tout ça de la course au boy. On a fait passer nanga. Oh, nous c'est qui dans musala. Moi là qui dans musala. Basa na charge bana bana ndako. Essaye de participer aussi. Il y a un tout 115, vous à quoi chambre. Oui. Oui, il y a dans ces cas-là. En tout cas, des gens qui ont vu Angwana, on a pour le monde dans ça là, et puis je dis pas aux gens de suivre ce que on a lobby. Bah, mais na kota là quoi, parce que quand on a sur le bizarre et quand on a mon côté, les bateaux autres on a baby qui va quand les belé. Mais écoute, faut mon écoute, bah ça sur combien, on sur 10 ça, bah kamo nana, on fait mon ninga au Kennedy, on fait mon ninga au Kennedy. Moi na mon ninga tala moi na moto te, bah ça famille moko. Il y en a besoin de quand même to na ko benga ni kata. To ko benga ndenge ni mutangi yote ko benga ndenge ni. Ko matande siko. Mutu. Ndeka na lobby. Batono so ba yefo za la site bango. So ka yo va dire nanda pour une semaine. Peut-être 2 jours si mon amour a bien que le kavina ye. Et puis so ta poto tout ça là que mutu nanda ko o ndo se vérité te. Yeso mutu réalité à poto. Poto ça la ndenge ni. Yeso ko yo ça ka mutu ka ozo caresser na sans à poil mais je dis awa pas ces alliés awa télévision courant ba futa rango mutala la mwinda perisa na ye auta la TV ba série na ya vanga na ya ta ba série 4h du matin je me sens bali bolani on se boye mwinda so pe na parler vraiment asa vous ba chaîne mususu payante est-ce que c'est normal vraiment vous venez de ça là bokiba botika monter malamu Boutika monter malam. Abraham, Amonaka, mais à côté, Josué t'a continué. Donc, il faut être strict. Il faut être tellement babé. À tu peux mimine, quoi bien, zone, je peux n'a ça. Parce que vous avez bien ça, ma camarade, bateau. Pour que ce soit bien, vous allez vous sauter. Pour que vous allez vous sauter, comme si il y a ma fille, dans ta tête, ma fille, dans bateau, pas son bongo. Pour que vous sauter, il y a qui on a, il y a coquin de moussala. Après, la classe de moussala. Ti na nini que nous on a respecté bayebi mais tu peux te yoka pour finga watu o comme si tu référité nani ozo finga azo benga ngo bagi azo benga so benga ka na ko yamba ndenge nini parce que comme on a ça sisi yango
asa pandi kombo je na seka na biki na sanga mote ba te belé ba benga biso super makambo bazana ba kawo. Voilà, donc tout ça attention mbongo so bomba tiata na compte ya bana na yota mwana no kuno tia na compte mwana evandi ki ba 15000 ba 20000 o za to suna projet ko ça na ngotie boy o voiture za ngona tina mote o payer voiture za ngoma nzanza mais il est quoi bien ça peut sur ya ko les voitures ezali o so voiture ki mbambala oui car no ezali mais mbambongo c'est important aux gens ngo evandi en cas de problème on se mona bisi pona ndeko na yo et so comme des gars comme trouble comme bineni apanza panza ko songo porte mo ki mobile okra bazo panzana kaka yumtu kuti na cour de grand ola ke na cour ya bana mike akena cour ya viva la musique ola ke na bloga mike akena na pa kofi boy ko kini ba CCC yo siko ya memi yo na world siko musique mutana siko so bana yo non 115 vanda kuni za maram ko luka shambra mutu ni suka Nico le grand mécano, Azo quand j'étais bien témoin de Kolopassi, nous avons avec ça. Et puis le Patanga toujours, sans oublier Congo, Kakamalaou, Kawana Kaka, d'être ébélé. Voilà, et on a succès. Bateau Balaningaï, très bien. Bateau va comprendre qu'il te va comprendre peut-être. Avec Papi Genatonaï, Sobo, nous sommes à l'Obagini. Merci beaucoup. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un Seigneur. Tu ne promets pas en vain, merci Seigneur. Le jour tant attendu est arrivé, je lève les yeux, oh Dieu, vers toi, pour la femme que tu m'as donnée. Un trésor précieux obtenu par la foi. Merci Seigneur pour cette grâce. Le sourire de ma moitié éclaire ma face. Dans chaque instant, je vois ta main. Avec elle, je suis sur le bon chemin. Je suis marié. J'ai trouvé ma paire de chaussures. Je suis marié. Les os de mes os. Je suis marié. Jéhovah, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Célébrons la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Dans ses bras, je trouve l'allégresse. Chaque regard d'elle est une promesse. Elle est ma force à surmonter les épreuves. Un amour qui grandit, sorti d'une divine couveuse. Dans les rires et les larmes, nous marchons, main dans la main, avec conviction. Tu es le centre de notre union. À Dieu nous chantons notre dévotion. Pour chaque jour, je te rends grâce. Pour cette femme, de notre place. Sans ton amour, nous bâtissons un mariage fort, une belle union. Je suis marié. J'ai trouvé ma paire de chaussures. Je suis marié. Les os de mes os, je suis marié. Glorifions Jéhovah, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Célébrons la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Glorifions Jéhovah, alléluia. Je te promets de t'aimer
Tu m'as promis d'être une femme soumise et prière pour Dieu. Dans les rires et les larmes, nous marchons, main dans la main, avec conviction. Tu es le centre de notre union. À Dieu nous chantons notre dévotion. Tu es le centre de notre union. À Dieu nous chantons notre dévotion. Je suis marié, j'ai trouvé ma paire de chaussures.